Voilà, bande Konangai, toujours Sozo Okoba 2023 en Goyo. Et Ningi, toujours situation Namboka Nabiso, et Zokende d'incertitude à incertitude. Bande Onanga Léo Nazaro Tambo na car Nanzela. Nathalie, Bapano, Nazomona, Badresse, Oyoka. Balabala, Bokatsa à gauche, Koto, Eza, sens unique, tout ça. Pourquoi chez nous c'est pas comme ça? Nous sommes quand on a petit, on a sabino, banda tout, ils ont un numéro. Au mona avenue tel 407 506 banda kunyos. Et ezara kutu, il y a bleu. Hein? Banino wana liboso banda ezaka bleu. Et puis tant Mobutu il y a un vert rouge jaune et comment au moins banda kwa kala il y a bleu banda comme ceci à vert ba numéro likolo au moins balabala tel so moni ngana ya kana nenge bat mususu ba ya lo belanga ko finga ngai ko loba mais ils comprennent pas. Moi je ne trouve pas normal que biso ba congolais to vivre na souffrance. Bozo ben bateau bozo kumisa wana. Obi na Congo, l'État est pauvre. Ce sont les individus qui sont riches. Et puis richesse ya Congo, en tout cas na batu mingi za bazio na ba kesa l'État na moyibi. Nambonga mabanga ba musicien ba waka ba mbongo ya bato ba auto yiba ba eko bwaka bango yango bomona raya moko tant na telemelaka ba musicien abime bino bandeko wana bazo yiba bazo ya ba mbongo na ba concert na bino bazo pesa bino ba mbongo. Comment beaucoup ko interpeller bango te mais ba te belé ba mona ka kende na lo ba bongo fou. Mais sur Otali, mais regardez notre pays là où nous sommes. Nous sommes la lanterne rouge de nation. Moka pasi, moka misère, moka kozanga. Mais le lot c'est toujours le balabino, tout ça la bolingité. Totonga bolingité. Bolingi kaka statut ko totika la kaka statut ko na biso pe ya mabe pays pauvre pays ya miyibi pays ya masanga. Tout le monde même président de la France a visité ni hôpital aye mbala moko kolobela likambu ke to banana biso ko langwa. Moi je ne fais qu'interpeller, moi je fais ma part. Ngai pona ngai na conservaka ngote ke mboka na biso eza pays pauvre na conserva angote parce que nabi mboka ona mona mutabwaki manga nzeta manga eboti yango moko saba bwake lango mai saba cha ba engrais chimique bani beloko na sang ke o bazwaki mutu moko bo a surveiller yango mboko mai ya mbule etonda ke kwei mais baza na mai ya komela te. Alors biso tozoya kobunda koloba ko interpeller biso ba combattant to kenda na ebité to sacrifier pe quand même ba vie so pe to loba to kenda ba Kongo na bino bo kendaka au futi mbongo na billet au kena Congo ko sala sexe na bana ba pauvre wana po ebige baza mbongo tozo pesa mo ba $10 ba $20 ba 100 ba $50 comme ma bomba que non mais là mais nous on n'a pas fait cette vie là, on veut même pas le faire. Biso tozolinga toka to travailler to tonga batutu bala fâché Félix 500 yango ekokiti beaucoup bandolo bakaka nano tolobaki aza na programme te ni plan bani eza te ke kaka nakosela ye makambo to ndenge nini. Non, nous voulons travailler ensemble, nous voulons construire ce pays. Toza contre Kofi Olomide te, toza contre Félix Wasekwa te, toza contre Petit Fali te, toza contre Master Wenge te. Nous voulons simplement que bango pe pas sur biso beti 20 ans makambo koloba talanza la bani.
torata bisengo nyonso ya jeunesse bango bazosala wana parce que na Congo il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de lieux touristiques, il y a danger sur il n'y a pas de, il n'y a même pas de place bana bako que nous sakana, il y a pas danger vraiment na ba norme, il y a même mine le ba Disneyland exact. Donc Congo ezambo moko kaka musique na masanga na basi. Congo ezambo moko nengola. Alors biso to bino il faut aussi ça. Makambwa. To travailler. To bimsa ba énergie, ba idée bien boy. Mais batu mususu balingi yango te. Et c'est très, je dirais pas marrant, mais ça dérange la conscience. Parce qu'il y a des Congolais mususu balingaka Congo ekende liboso te. Donc on y se biso lo ba mona rango mabe. Félix a dirigé bien, a tika ba voyage. Di bango ba moni o mabe. Hôtel boyi bimbonga budget, bango ba moni o mabe. Ba musicien Kinshasa za salle, ba caniveau, ba nini, ba salité ane na ndenge. Mais ba forage mususu bazo sala eza na ba proximité na ba place ba nini ya mai le kaka ba nini ya ba toilette le kaka ba ça ba forage mais il y a nini ba microbe kota ba tpe bazo kufa le peuple congolais boke la biso mawako topesi ya turo feregola loba pesi ya pesa ya turo topesi ya turo biso ba combattant ba Congo mais biso moko to lingi to bonga te ba expérience tozui na Occident na Orient ba muso ba Corée du Sud ba nani ba expérience on a tozui est-ce que to remettre en œuvre te est-ce que tu osala toujours riser ya monde tout le bakaba makambo oh moi si on a bachezemi oh libala oh nini. Pourquoi on ne peut pas parler de développement? Il y a deux personnes à Congo. Bolinga kotanga kaka oh nani a commis livre oh géopolitique. Non, le Congo na géopolitique tu dois comprendre. Si qu'on botanga ba livre et économie. Tous un livre botanga. Livre ils ont traité ba problème ya Congo signé Koulout Nanga Noen Chadi Moudiavita l'homme de Ngandajik. Pourquoi bolingi kotanga te? Livre yango ezolo ba makamni photo sala. Oh Félix a salité hein. Nyo se zali en la carte. Il faut lire. Et tozali pe na homme soit qui na waza grand frère na ngai propre biologique. Désiré Bolia Bayenga. Yé pas ça là ba livre, t'as la livre ba ça là qui est na ba intellectuel africain au ba fana na France, ba camarade na bo mwana, ba professeur à université, et ba domaine tout ba avocat, ba chercheur ba ni livre ba comment sur yé. Mais bon Luka plus ba livre en comment comme l'Afrique en kimono où ils ont parlé na développement. Il faut lire et comprendre les choses. Kakate, oh, américain, balingaka bisote, oh, toke n'est pas ba chinois. Tout ça, la géopolitique, c'est bien. Mais biso moko, côté, ko gérer, gestion, management, yamboka. Est-ce que vous avez des problèmes na biso, et ça, management, yamboka. Nenge tozo gérer mboka na biso, nenge tozo sala makambu, yangote. Et c'est le moment, c'est pourquoi j'interpelle à vous, mes compatriotes. Même ceux qui me détestent parce que mon oncle Olivier ezali Moulanga Pembe Moulanga Pembe à théâtre à Kindapé à son âme. Parce que je dis la vérité. Parce que moi je vous aime. Malgré vos haines inutiles, malgré que vous ne comprenez pas, malgré que je suis en avance sur l'histoire en termes de désir à vous développer Mboka. Mais je sais qu'un jour vous allez me rejoindre. Comme beaucoup m'ont rejoint dans beaucoup de niveaux, bazaro finangai, oh bani bani, lelo bakoma bakombata, lelo kou bakoma plus radicaux qu'engai. Moi je vais rentrer à Kinshasa pour gérer.
Je vais rentrer pour amener l'expertise. Je vais amener pour que nous mettions sur pied Babiloko Nyoso, Noël Chania Koma, Bolia Bayenga Koma, Bangonde va traiter des problèmes économiques vraiment à niveau moko à makasi, toye ba ndenge nini, toko sala poto kende liboso. Nous ne pouvons plus continuer à être un pays de crétins colossaux, un pays de gens qui parlent. Alors que qui nous a salité, alors que notre peuple souffre, alors que 70% de Congolais n'ont que $1 ou moins, alors que dans l'intérieur de la RDC, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Les gens vivent comme à l'âge de la pierre taillée, bon, je dirais l'âge des métaux. On a deux billes, il y a rudiment, il y a antiquité, donc on doit travailler, on doit se battre. Mais pourquoi vous comprendre été? Pourquoi vous avez la kaka tribune en gaï? Pourquoi vous avez la kaka ke pona boyi lo yenge? Nala osa lo yenge na kina ba ajni. Tantozo kene ba musique wana o viva, même ba wenge wana. Donc ça la mais on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les temps que pour le développement, pour la aussi sans ala, pour la aider Banderonabiso, pour la sala makamuyanini. Et nous ne sommes pas beaucoup qui basent la vibration wana, mais besoin battre que batindi bi sont des potos pour Misamboka. Pasteur Joël Ayebi, Denzel Moulouma Ayebi, Afido. Bayebi combien Olivier Azana Mosala Moko Nebino Bolingara ba Fumbo ba Pondu Banini. Moi je veux que Biso ba Komoleto Bonisamboka la Biso. C'est ça mon message dans mes mieux lelo. Alors lisons. Tout ça dit, débat, il y a la géopolitique, les Américains, les Chinois qui nous aiment pas. Mais pour le moment, est-ce que nous-mêmes, les Congolais, nous nous aimons entre nous? Est-ce que nous aimons même pas entre nous notre pays? Est-ce que Tozako accepté que Biloko Ananio se zana Congo pour la biso? Voilà ma question. Ce qu'on a la réponse est ça. Est-ce que Congo est arabe maya biso? Est-ce que Tolinga Ango maya solo? So Tolinga Ango. Alors, tout va nous montrer, on a 2023, tout développer. Merci, Nasukiwana.